Batata ba mama bandeko na pesi bato nyonso mbote oyo bakolanda video ya lelo. Ngai komo na Clarisse Akwala. Na video ya lelo nazopesa mbote na bienvenue Mabile Mono. Bienvenue Mabile Mono na pesi mbote. Ngai komo na Clarisse Akwala na mwani video oyo sali le 28 décembre na ba 22h na site ya CLC Congo. Na video oyo sali oyo koloba libérant le Congo en 2025. Bienvenue Mabile Mono, oyebi que Congo bato basi batelemaka déjà na tango ya oyo ba changer que constitution. Na Brazzaville bato batelemaka baningisaka Brazzaville na boulevard bato nyonso bakendaka kuna. Ba Congolais basi ba libéré Congo déjà depuis kala. Na Pointe Noire tango moko kwa kendeki na Pointe Noire omonaki ba video ezali oyo tango moko kwa komi na Pointe Noire bapesi bâton, bapesi makemba, bapesi allumette, bapesi ba bougie. Wana ba symbole oyo déjà le fait que ndenge bato ba telemaki ndenge wana, le fait que bato balibaki biso to boyi mbongo biso to lingi changement et lingi koloba ke basi ba libérer que des chamboka. Et lingi koloba ke basi ba libérer que des chamboka. Bato oyo bazalaka na Congo Brazzaville na tango oyo ya changement à constitution tango bato batelemaki bakendaki na boulevard mabele ya Brazzaville eninganaki bato bayembaki balobi to boyi mbongo to lingi changement. Hélicoptère elekanaki na likolo. Video oyo nazo salela ngo kaka pona yo. Congo ezali déjà libéré. Ezali na pasteur ango komo na ye pasteur Kamani. Site na ye ya YouTube ezali la vérité. Alobi batali singa 20 crocodiles na ba éléphant misato pona Congo Brazzaville. Alobi batali singa 20 crocodiles na 3 éléphants. 3. Mais awa ezali 2. Awa tsoki tozo mwana ba armoire oyo ezali 2 non? Mais moko ezalaka wapi na kati ya la mairie. Na kati ya logo oyo ya la mairie ezaka pena éléphant. Donc bazami sato na kati ya Congo. Batalisi Kamani, pasteur Kamani, ya site oyo ya la vérité batalisi ba éléphant misato. Maintenant batalisi 20 crocodiles. Maintenant bayebisi boy. Balobi omoni ba 3 éléphants oyo biso otalisi yo ezali oyo système oyo système ya Sasulonde wana ekosalela nde nango mpona konyata ba Congolais. Maintenant ba 20 crocodiles ezali système ya se amai oyo ekosala pe na ba éléphant oyo. Est-ce que toso talisaki déjà ba symbole ya Congo toso talisaki yango déjà biso to talisaki ka mibale mais moto ayi ko bakisa ya misato ezali pasteur o babengi pasteur Kamani. Ye moto ayi ko fungola biso miso ko ezali ba éléphant bazami ba ete bazami sato.
maintenant ntango nga nazoyoka ndenge yo ozoloba na kati ya video na yo wana oko se plaindre mpona bakongolais basi batelemaki déjà depuis kala bakongolais basi balibéreke mboka wana déjà depuis kala maintenant il faut esengeli ozala na miso mpona komona ke Congo basi balibéreke yango il faut ozala na miso mpona kososola maintenant mpona kozala na na miso ya kososola esengeli ozala na saint esprit parce que mabomba mi nyonso tout bienvenue mabile mono ezala na kati na yo ezali à l'extérieur te ezala na kati na yo awa tozososolisa bato ezali nde na nzela ya basymbole oyo tozososolisa bato basymbole ya Congo omoni eza na lion moko awa na la défense eza na lion moko awa te lion azali wana te na basymbole ya Congo eza na mwasi na basymbole ya Congo eza na mwasi no eza na baéléphant eza na vert jaune rouge soki tozongi nsima mpona komona ke baéléphant oyo bazongaki ndenge nini baéléphant oyo bazongaki na conférence nationale basi balongolaki yango deja parce na ntango ya Marien Ngouabi ayakaki na basymbole na ye na ntango ya Lisuba ayakaki na basymbole na ye maintenant na conférence nationale bayi kozongisa biloko oyo basi balongolaki oyo ozomona lion de gueule oyo ezali ya bafrançais lion de gueule maintenant baétouffe baéléphant na nsima kuna parce que ntango oyo ozolobaka tokolibere na 2025 te Congo azali déjà libéré parce que zone oyo babengaka ya Angola oyo ya Congo Kinshasa oyo ya Gabon oyo ya Congo Brazzaville wana ezali zone ya bafelin Congo eza na soko olobi yango na kiteke Congo soko olobi na Kikongo Congo eza nde likambo ya accent maintenant Congo wana ezali na bato mosusu balobi ko biso ndinga na biso ekozala Congo eza bien mpona nini parce que conserver territoire wana babengaka Congo kosi na panthère kosi na léopard omoni donc zone wana oyo ya bafelin wana ezali zone oyo esengeli bato bazo incarne baléopard bapanthère balion bango nde soki omoni bien soki omoni na Gabon baarmorie na bango eza bapanthère soki oke kuna na Congo Kinshasa léopard baloba makambo ya léopard kuna soki omoni bamobutu balumumba bango nyonso bakolata ekoti ya léopard maintenant epa na biso bayi kozongisa baéléphant oyo na drapeau ya vert jaune rouge bayi kozongisa yango lisusu alors que so elongolaki déjà omoni système bato bazongisaki baéléphant oyo na drapeau ya vert jaune rouge wana système maintenant ntango yo ozoloba ke tokokenda kolibere eza leloko moko akokenda kolibere lisusu te puisque basi batalisi déjà makambo nyonso maintenant symbole mosusu oyo tobandi koajouter ezali symbole ya nani ya Joseph Kinumbu kia mbungu okokenda okotala
le 14 décembre. Le 14 décembre, Joseph Kiambungu a sali conférence de presse. Maintenant, tala siko ba symbole ezana simanaye. Ba symbole ezana simanaye ezani. Ezali chaîne, puisque parti na ye comme on la chaîne, donc yé mutaza enchaîné basi. Énergie à basi yé muta enchaîné kango, a kanga kango, a bloqué kango. Maintenant, ayiko bimasiko le 14 décembre 2024. Donc, système ango, pasteur Kamani à Monaki, alors bien à moni système, il y a 20 crocodiles. 20 crocodiles, bazali 20. Donc, damo, il faut que bimsaba on a polé la poisson. Et maintenant, awa, ok, nakota maintenant, ba symbole ya Joseph Kiambungu. Yé mutakanga énergie à basi. C'est-à-dire, ezali que, ezali théorité, libération ya Congo. Bienvenue ma bilemono. Ezali théorité. Ezali que beaucoup monde en a mis sur na symbole. Et yango tozo sosoli sabato, ba symbole o ya Congo. Maintenant, ce qui système wana ezali 40 ans. Ezali na ba éléphant na kati 3 na 20 systèmes, il y a 20 crocodiles na kati. Maintenant, il faut qu'on look à système, il y a 20 crocodiles. Donc, ezalité, tango tozo yoka yo, yozo kanisake, tout se repose sur motomoko te. Ba famille nyonso tout ya Congo. Bazali na kati ya système wana. Ba famille nyonso tout ya Congo. Bazali na kati ya système oyo ya ba 20 crocodiles. Maintenant soko tali ba rond-point nyonso tout ya Congo. Ya nazolo ba bien ya Congo na lobité ya Brazzaville ya Congo. Pointe-Noire, Dolizy, partout na kati ya Congo mobimba. Bakanga, bakisi. Et bakanga toujours bakisi en complicité na bato ya région wana, na bato ya mboka wana. Et bato ya mboka wana bakanga Congo parce que bazwaka mbongo na bango pe et pai na kati ya système ya Sassoulonde wana. Parce que République awa tozo talisa que République du Congo batikala kosala ngo te. République du Congo batikala kosala ngo te. Soko bandi kolanda bato ya yulu bien bakoloba na bino kaka que yulu abanda kosala boy. Yulu abanda kosala boy. Bakoloba na bino te que Congo est moyen Congo bien Congo est bandé au salabouté, bah le babino Yulu. Tout tourne autour de Yulu. Ce roquet pas ya bato ya Pascal Isuba, bah le babino kaka que Pascal Isuba bandé au salabou. Pascal Isuba, ce roquet pas Massamba débat. Massamba débat est bandé au salabou. Ce roquet oh et pas ya Mariam Gwabi. Mariam Gwabi bandé au salabou. Jamais bah le baramakamba Congo te. Donc Congo République du Congo, chose commune n'est pas bandé au salabou. Maintenant, awa sikoyo tozali déjà libéré na système oyo ya Yulu, ya Massamba Deba, ya Yombi Opango, ya Pascal Isuba, ya Sassou, hein, na Sassou 2. Donc il faut que nous kabakisi yango ezali wapi. Ezali makamba slogan te. Ezali makambo ya komona na miso que bakisi oyo bango bakanga ezali wapi. Ezali na ba charnier kuna na kati ya Manzakala. Ezali na bato oyo basi ba lobby déjà. Na yebi que yo ozali na conflit na yo na Sassou Nguesso. Yo ozali na conflit na yo na Sassou Nguesso. Yo boko so salaka déjà témoignage. Yo zali na ba conflit na yo na Mokoko. Yo moko so salaka déjà témoignage. Bango ba dribbler yo. Oui, tozo yo kaka makambo zo loba. Bango ba dribbler yo. Oui. Mais libération à Congo c'est salami déjà. Parce que bato basi ba lobby. Oye, au moins on a parlé des congrès ba kunda bato kuna. Na la présidence bakunda batukuna.
partout na kati ya Congo bacharnier barond-point soki omoni ko ezali rond-point ezali nini ezali bacimetière ezali bato oyo bango bakunda kuna barond-point nyonso même stade Masamba Deba basali yango na likolo ya miko ya bato. Donc bienvenue Mabile Mono. Ezali sou makambo kolela te? Non. Ezali sou makambo kolela te? Ezali nde makambo kososola. Que ba symbole yango ezali ndenge nini? Parce que bakisi ebanda déjà depuis ba colon. Bakisi ba colon yango. Yango ezali awa. Lion, lion de gueule, babenga ye lion de gueule. Et lion de gueule oyo boy. Okomona yango partout na kati